papa mwana nanga aobuki yanga ekila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga aloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Mbote na bino bana Kinshasa, mbote na bino pe bana Congo Bimba. Ezali toujours ngai molobe na bino imperturbable Lubaki na ye toujours comme d'habitude na l'écran toujours na écran. Na ye siko cette fois-ci bino bomoni a même na biema na ngeza ya rechanger. Ce n'est pas pour rien que bomoni ngande na lati boye. Tout na problème kaka moko o eza kotungisa mboka na biso Congo. Pour le moment tozali na guerre. Est na biso ezali tellement na bituma makasi bandeko na biso bazali kokufa presque chaque jour. Alors, nous les Congolais, to vandi à Kinshasa toujours tous la distraction moko inutile, ba querelle politique inutile entre nous. Entre temps, tous la bituma makasi oyo banguna ba kote libiso. Na kombo to bengi M23. To monika ka M23 te meto to zali ko mona nde Rwanda a koti makambo oyo. Rwanda a koti na njela ya M23 pour ko bundisa mboka na biso Congo. Ko botola eteni ya mboka na biso Congo. Or, nous les Congolais, nous sommes séparés dans ma cambote. Nous sommes lelo na plateau pour que na lobela bino encore bande konangai ko faire comprendre biso. Tous en danger. Notre pays est occupé totalement. Toko kende na occupation oyo ti wapi bande konangai. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Abisso Congo Avenir TV. Nous avons aussi notre chaîne Bobeti encore Congo Africa News. Ce sont des chaînes où nous allons travailler en partenariat. Vous s'abonner pour que vous rattrapez toujours la nouvelle. Alors, nous allons toujours expliquer bien le komoko. Pour nous ça la rappel moukié. Musée Tango Koti na 97. Ayaki na Afdel. Afdel oyo ayaki na bango. Nous les Congolais on croyait que musée aye na bande konabiso ba Congolais pour que tous la libérer na régime à Mobutu ja oyo tolemba ki yango. Or ce n'est pas le cas. Tant que mona ki Afdel ezaika ka musée te musée ezaika ka masque o bala te biso ka pona to mona ke non notre frère musée nde aye ko libérer biso na kati ya mboka. Or c'était des Rwandais armée oyo eyaki na 97 comme Afdel ezalaki armée rwandaise. Musée tango ayeko comprendre ngo ke batu oyo ba memie na bokonzi bazaki ba Rwandais, bazaki ba Hutu, bazaki ba Tutsi. Ça nous a créé vraiment un problème. Imaginez-vous, Musée a nommé chef d'état-major James Kabarebe, un Rwandais tout fait. Na kati armée nationale congolaise. Ezali pasi mingi pe mawa. Tant Musée ko comprendre ngo mbala moko alongoli. Tant alongoli James Kabarebe na pouvoir to na force armée nationale congolaise. Ba longoli une fois ba longoli mbamo ake Rwanda kuna les mêmes postes oya okipaki awa na Congo, les mêmes postes na pa ko okipango kuna na Rwanda. Musée tant ko comprendre jewana. Alobi yango na communauté internationale. La guerre sera longue et populaire. Nous les Congolais, il faut comprendre. Chef d'État, président de la République à l'époque, a lobby que la guerre sera longue et populaire. Ce n'est pas pour rien. À comprendre que le pays est à danger. Yangwana a déclenché que la guerre sera longue et populaire. Bon alors, pourquoi Miso Torotik a toujours dans la distraction? Tout ça qu'on comprendre était ni ne sengeli tout ça là. Ce n'est pas bien bande konangai na ye ko la musabino. Na ye ko réveiller conscience na bino ba congolais. Totika kengai naza na parti politique X. Nga naza muto Fayulu. Nga naza muto Frank Diongo, nga naza muto Kabila, na muto PPRD, naza muto Tshisekedi. Totika makambo wana. Total ande intérêt ya mboka na biso Congo. Le pays est en danger. Tolamuka ba peuple congolais tolamuka. Bitumba o tozali ko bunda lelo. Président de la République a sali discours na récemment awa. Alobi très bien.
Rwanda nde mutu azobundisa biso. Asali ba communiquer, asali presque défilé diplomatique partout dans le pays nyonso. Pour na ko faire comprendre le monde que bitumba o tozali ko bunda ezali ya ba congolais te. Bitumba o tozali ko bunda ezali provoqué par Rwanda. Précisément monsieur Kagame ngana tielo boko boekeba. C'est notre Congo, tozali pas sur makambo te. O ezali Congo ya Kimbangu. Ezali Congo ya Patrice Emery Lumumba. Toko qui ko accepter makambo oyo te. Kagame fais gaffe, faites attention ngana biso ndengwana. O ezali mboka na biso ko sakana na biso boye te. Bande konanga bazali ko kufa chaque jour. Alors, ba congolais ngana lobaka ke loko moko boye. Ceux qui ont un parti politique, ceux qui ont une ASBEL, association, ONG, tout consort. Tous ont un langage moko. Tous les bâtés qui ont Kabila, Félix, moyen soutenir les athées. Ah, vous allez les Kambouya Félix, ah, vous allez les Kambouya Mabélé à Congo. Mabélé à Congo est à danger. Tant au pays est menacé, nous sommes obligés à Kosangana. Tokoma ini. Tous allons na liloba moko pona ko défendre mboka na biso Congo. Trop c'est trop, toko ko accepter makambo te. Ngai molobe na bino nazali koloba boyebi ngai très bien nazali koloba na bino. To lamuka, to comprendre très bien o ezali koleka na mboka na biso. To landela politique ya mboka na biso très bien. To banda ko organiser ba marche de gauche et droite, aux alliés, société civile, aux autres partis politiques, tous sangana, tous la marche, ya kafu. Pour na koyebi sa na communauté internationale, bangonde ba bazali ko soutenir Rwanda. Que tolingi je wana lisusu te po ba ndeko na biso bazali kokufa. Tous la marche ya makasi biso baso tubana ya Congo, surtout na Kinshasa awa. Tozali kolala makasi, bandeko kuna est bazali kokufa. Tout ça la marche ya munene to bandango d'abord na Tchangu. To ye Tchangu inde to kende tin ambassade des États-Unis parce que bango ne va pas soutenir Rwanda. To comme tin ambassade des États-Unis to tiki memo na bango pona ko yebisa bango ke to lingi susu makambo oyo te. To lingi mboka na biso ezala indépendant ndenge to zoka yango na 1960. Ezala ya munoko te bo pesi biso indépendance mais na cessé bozali ko ménager contre biso. Non, ce n'est pas bien. Yangwana na yeko la musa bandeko na ba congolais to telema. Ngai molobe na bino na lobaka toujours ton la monique que ça ne va pas. Nazo belo mo sous amukie na mokonzi na biso ya mboka. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukantombolo. Bien sûr bolobi que armée kenyenne eya awana est pour que ba bundana biso longo ponako bengana banguna ya M23 Mosika. Mais réalité où ils ont les cas sur terrain, ce n'est pas ça. Armée kenyenne eye awa na Goma. Mission na bango biso peuple toyeba ki ezali ke to se mixer entre biso na bango pour que to bengana monguna to ça la guerre contre M23 ko bengana bango libanda. Mais réalité zandinge mususu. Commandant chef ya armée kenyenne yoka makamazolo ba mokonzi na ngai mokonzi kotika boete mboka ko kende. Alobi boye mission na bango oyo bayeli awa na kati ya Congo précisément na Goma pour na ko sécuriser aéroport ya Goma. Mais oyo ngana koloba aéroport ya Goma ezana problème te. Bitumane ezali na Bunagana. Comment bango ba koya pour na ko sécuriser kaka aéroport? Mon continent est bien très bien. Aéroport, pour nous rappeler, surtout, aéroport et ali frontières. Ce qui est armée kenyenne a contrôlé l'aéroport et à Goma. Cela veut dire quoi? Botiki Goma entre les mains étrangers. Au Goma, nami kone komando ekoya, ba avion et komando kitakuna na ba munitions, komando kitakuna na ba hélicoptère et no kitakuna na ba makambo bele na kati. O biso to kozana contrôle na ngoli susute. Oh, biso to bigi liboso ezaki contrôlé par MONUSCO. MONUSCO comme on va comprendre que MONUSCO peuple congolais lingé susute. Ndesiko bali ko aveugle biso ko tia armée kenyenne na zalawana. Ngai mokonzi na koloba atake mwana na yo atake leki na yo atake mwana ya Congo mokonzi boya makambo wana.
tika aéroport na biso ezala sécurisé par ba soldats na biso FARDC ne rozala bien tozala na sécurité soki kaka botiki yango entre les mains ya armée kenyenne mokonzi moi je vais vous dire clair botiki Goma entre les mains ya ba étranger bandeko na biso kuna ba okufa en masse. Pour vous rappeler mokonzi na ngai na 2009 makambo oyo esalamaki soi-disant M23 ayaki ya Goma na époque wana. Pourquoi? Parce que l'aéroport wana etikalaki vide entre les mains ya M23. Baye ko boma ba généraux ba boma ba officiers militaires na biso presque ebele oyebi yango bien histoire wana ezali histoire mo récemment awa. Mokonzi boya ba corps wana oyo soi-disant armée kenyenne wana si ba yaki pe déjà awa. Yebisa bango ke bazonga na bango parce que toza na posa na bango lisusu te. Bitumba oyo ekosila kaka na biso moko ba congolais. Ekosila kaka na biso moko FARDC na biso aussi ça bitumba wana. Tozi Rwanda koko bunda na biso te. Uganda akoko bunda na biso te. Biso tozali armée ya makasi pe toza na histoire oyo yebani na monde. Rwanda bunda guerre mondialité, Uganda bunda guerre mondialité, Uganda akenda ko libérer Tchadité, Rwanda libérer Tchadité. Mais armée na biso za na histoire makasi na mama bitumba. Mokonzi. Bosa la confiance na armée na biso. Bo pesa bango makoki. Bo pesa bango makoki ba kolonga bitumba oyo, bo tika ko benga ba armée wana libanda ba yakawa. Ezali malamu mingi te mokonzi na ngai. Tu sais très bien que l'armée Nabiso, na époque ya Mobutu, après ça va conjébéler le haut bazar bonisa biso pouvoir. Entre temps, Museveni pas comme le président kuna na Uganda. C'était Mobutu na tsaki oyo. Ndenge na bande kolobake. Mokonzi. Armée Nabiso azali capable ya kosala tout sauf rien. Parce que toi na histoire bitumba, tu bitumba bien ndenge zalaka. Donc, le problème qui est là, Mokondi, bo pesa kaka, ba mapinga na biso makoki, bogomona ba motu ekosila. Mokondi ya mboka parce que yonde muto simbi destin ya Congo pour le moment. Soki yo lobi A, biso beto lani na A, so bi biso beto ke na B. Na oti koyo ka récemment awa na ba message biso yo batine la biso ke bolingi bo sala susu dialogue moko boye bo kende na mo conférence moko boye na Angola. Que bon luka bon négocier na M23, bon luka bon négocier na Rwanda, tout ça. Mokondi ko kota na ba piège wana te, ce sont des pièges. Mokondi nazali ko rappeler yo na époque ya Habyarimana. Président ya Rwanda o azalaka liboso avant Kagame ya. Tala piège basalaka ye. Ba utaka conférence moko na Tanzanie. Kaka toujours na makambo oyo kaka bitumba oyo. Après conférence wana na Tanzanie ko luka kozonga na Rwanda avion na ye zo luka zonga Rwanda ya ex-président Habyarimana ndenge akufaka kaka na mamu ya ba conférence oyo kaka na makambu ya ba dialogue oyo après guerre faut luka négocier faut luka sala boye faut luka jongisa kotisa tout ça Habyarimana na retour na ye pozonga Rwanda ba batra avion na ye. Mokondi biso toza na posa na onanu, toza na posa no makasi. Boycotté makamu na bango soko délégué premier ministre kende kuna. Délégué Sama Lokonde kende kuna, même ba tu luko bako kende conférence comme ça, ba résolution bango ba kozwa, ba memeli oso sengi yo. Obo ya tondima, wana ne kozala bien. Mais yo Mokondi pour le moment ngai en tant que humble serviteur, en tant que molobeli. Ko kende ngote. Ko kende ngote pourquoi d'abord pour la sécurité d'abord, il y a en tant que chef de l'État. Là, c'est de 1. De 2, pour la sécurité, il y a un cannabis au Congo. Parce que destin, il y a un cannabis pour le moment. Et ça, entre vous-même, au Kondi. Ngai, molobeli nabino, bande konanga ba Congolais, boyoka message, on nazali ko pesa na mokonzi mboka. A boycotté babiloko wana, a kende ngote. A délégué, premier ministre a kende, ba négocier sur basolo lima. Pour le moment, Azana mboka alandela toujours ndeni ni bitumba zali ko sala na niveau ya Goma. J'espère bande konangai oya mukie sengala kina partager na bino yango wana
Pendant que ceux qui sont toujours, nous savons s'abonner toujours à la chaîne Abisso Congo Avenir TV sur YouTube. Vous s'abonner aussi à Congo Africa News, toujours sur YouTube. Vous allez décider toujours tant d'informations et vous allez directement dans les capons. Pesabino, ba message wana. Bande konanga na rappeler bino très bien que to la muka longwa distraction. Oh, jiba beta ki boye, oh wera sala ki boye. Oh fallait ça ki boto longwa na makambo wana, to landela mboka na biso, le pays est à danger. Nous sommes infiltrés sérieusement. Et bandi lelote et bandi kala. Yango na biso to soutenir toujours mokonzi mboka. Na rotela bino illustration ya vidéo mo boye. Oh, Laurent Désiré Kabila Yemoko Azolo Bango clair boye que nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Un chef de l'État Azolo Bango yo peuple ozomo nango sérieux ozomo nango blague. Ce n'est pas des blagues, ezaki mamouya solo. Yango to zali ko subir lelo soto que sur le plan économique. Économie na biso et simami na maboko ya étranger. Sur le plan politique, et si même na étranger, sur tous les plans, mboka na biso et si même na étranger. Congolais nini o bolo bananga ke Congolais oyo azana mbongo makasi na mboka o Congolais nini o milliardaire Congolais nini azana ngwa o azana ba société minene na mboko ki nani commerçant nini ya munene na mboka o bo sabiso ke non comme premier commerçant ya munene na mboka o azati. Oh, na époque Mobutu yebaka très bien tozaki na bata minene ba Bemba Saolona ba Gabriel Mokia bata minene oh basimaka quand même économie na biso bazalaki mais lelo tout bakenda ba syndicat de kolo bazaki ebele tout bakenda. Alors sikoyo pour le moment économie na biso chaos entre les mains des étrangers. C'est pour cela que vous avez un dollar et mati et zongi biloko zo matal donc sans pour autant même ba calculer yango. Donc ce n'est pas bien. Donc biso ba congolais to la muka to bimana distraction. To landela politique ya mboka na biso. Na begizi musu ba oh non, botika politique ba ça la politique. Bino bo za la concentrer kaka na makamu na bino ya église. Na lobi loko moko boya. Un adage, Moko Loba, un peuple qui ignore son histoire, il est comme un arbre sans racine, bande konanga ina loba ndenge nini. Nzete o ezana racine te. Soki mu pepeye mbonge ye osa nini. Eko kwaya. To luka to yebaka histoire ya mboka na biso to yebaka politique ya mboka na biso eko permettre biso to za na base moko solide pour na ko défendre mboka na biso Congo. Les lotos allez convier ko kene Liban na boka pourquoi pour passer les na Congo ceux qui mboka na biso na makoki tout poto no kesani le va peut-être pour na ko betaka tourisme to ça va faire pe na zongi mais pe na ko kene ko résider kuna na ko lukanini ceux mboka o zaki bien to bongisa ne mboka na biso pour na ko bongisa mboka na biso sengi ngai na yo to sangana to za liboke bo moko et le bata Mobutu tata bo moko maman bo moko pe ekolo be moko toko permettre à ngote ata etendi na biso ya mboka ezala récupéré par Rwanda. Jamais to linga ngote. J'espère pour le na sukiawa vive toujours la République démocratique du Congo. Vive l'Afrique nouvelle. Ingeta Eva mwana nanga aobuki yanga ikila na bakitani babino lonani pobolia na motoki nde bozili fota pour vivre au lukoko. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Sala lokolae ba West Africain maman, sala lokolae ba potolokeshi mame. So na te kama londonda mwa kopo ya masanga na lokampo la vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre.